Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi la lulala Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mbwa rouge international mobala lekili bongo na lengi napesi bino mbote mbote ya Yesu Kristo ezana bino bisika nyonso bozali grâce ezana bino amen. Bandeko namoni ba video zo leka awa to mona biso nyonso namoni bandeko babenga inga ba likes parce que nga vraiment ya biloko mususu na tala rapide so namoni eloko wana vraiment na lexa na tala vraiment na umela na ngote namoni ba bisinga oh no simu yo yebite ke no ba keina o yebite ke nini film meta lobi ba buso banga meta ngabi ndena ibe ya na melela ke mbondo taza muto ngabi ndena ibe limwa petite sœur nanga wana alobi ni nango sunga na kubenga meta lobi na so na ye na tuninga meta kokuluba makambo ya jani fulma na ona bakaka bongo ya na bete pe mabanga bango suka president na tala ki makambo ko tala video ngonde lobi ngati o eza ngadi meta na nana nimero na kubenga meta lobi eko yinda na tala boba oh namona nene binanga omneta biyo solo ngabi na bitu ndika to ngabi tela makam petite sœur azolo babi meta wapi yo ngabi meta ka babi te wana komene meta Sylvie ngabi il fallait bono belanga bi meta limbi sanga leki na ngai motema ngaba okanisa yo meta pona ngana na bengo na modeli moko meta ngo oyebi penga wana ote meta tenga motema mvanga bia seke yana motema bio meta moko Sylvie ngabi to rapida ba meta msu Sylvie bazaka na yebite pona yebika meta ye bolimbi sanga na leni mona mosa on pa zoloba wana azoloba mo makambe bele kanyote soki batela la brine masabina olobi na yo bien wana za selo yo ndingo lobeli olobi no mabete wana ezaki msupo dégager o zaki na obino ndebo kutana ikuna olobi no mabe olobi no mabete mais olobi siko na moment ya mabe yoka sikoyo leki nanga comme on est dans bijou nani bijou meta soit que tu vanga to swana ya no kwa bana ndiko na mobile ona ko yebiso soko ko sala ngo c'est à toi de voir tu es libre comme la liberté omoni na momo ndeke tozabwe batuna bazana likolo to bungisi baoba bijou meta omoni soki likambo ezali likambo soki eza neti na communauté mobimba koninga kozwaka ba parti primo kote soki omoni population eza kote moko bazwaka nanu te conseil na opeso leki nanga ya msuko lobona te bazwaka nanu bongo il faut avoir tala nanu otala lire ndenge zokende ba il faut avoir l'observation. Il faut se garantir ma peso intelligence na sagesse pour nous tala lika. So comme on est sur 100%, ba 90%, boira 10%, ba kenda ni loko wana bon parce que majorité est belé. Ata yo lobby e ko bima kitoko parce que bato nyoso ba lobby belal c'est que ba yebiti na ba lobby. Oya yo ko loba e ko bima mabe o ko bebi sa pe réputation o bebi sa pe personnalité na. Pona ye oya ki ka ko so parti primoko bosaki mukie. Na bando continue ko yebisa yo wana bando yebiso omoni eloko wana lelo ndenge ezo lekabo ndeko lobi batela la brine la cagnotte po basungai yaya na mutu ako répondre yo c'est que mutu wana azana côté na bino parce que na moment oyo okopesa batu misu ba ngaba finga yo batu misu ba ngaba loba na yo parce que la brine ndenge azana makamoko esili na noté bino bosomona likamongo esili la brine ayebaki te azaki na star munene na kati ya ndako na ye ayebaki yango te ote abomi nini te abomi ete me nini selon ndenge ameme lie na vie kasi koboma nyonso abomi na munduki te moralement physiquement obomi déjà mutu bino bokasi kobomesaka na tsombeli te na comportement nokana moralement na moral omemanga na physique omema ngai na koki te na kokufa esa yango wana nana nga yebite ke nani masabina la brine azaki mobulu abima na mibali nyonso nana yebi yango te siko yo zolo bato tia cagnotte na bijou Sylvie leki na moment oyo okoko zwata ide te yo lobi soko lobaki taboyi ngala moni bandeko nde tozabo jani ya nanga jani atiki bana na kini to benda ta mibali
Sylvie olinga ko bima kitoko au moins le ko sala parce que ba communauté que telle mais ko ah c'est une fille vraiment à féliciter, une fille intelligente parce que et le qu'on attend ko ba monique il y avait un souci que to ko sala pona ko benga bana na mibale pour le moment la brine masabina ça na problème te la brine ça na mukanda aliaka suki kaf aliaka na mbongo bana mais bato ba ça na ngote toko sel mo kanyote na to lukin sa basungi bana na baye pour abeng sata bana ya jani baya mais il y a quel problème et ça problème mais na momo yo solo ba salela ba sabina nani kanyo siko na comprenez qui était Sylvie lekina toko sel kanyote na sens nini na pona nini nani Yé kutu ndinga kufeni mobali azoye bana position te soka kufeni mobali soki pa camarade mutakufi azoye bana te basukoli ete azaka azako lobalo namoni na basuka balabala ondi basuka balabala namoni na basuka balabala kasa ba mamo ba popula fufu na nini na gambela oza nandinga sa konde longe fionu ki ye mama na asipena Dubai kute se fionu ke ngekota na retraite pona ni na motema mabe Bijou Meta, bozalaka na muninga, bopesaka ba conseil quoi. Et loko ezozanga bino kuna, et loko ezanga bino kozanga nde Jésus de Nazareth na kata inilie la bino. Parce que soki boyeba kinzande, mbele bokomi na niveau yote. Bijou, yoka tolia mukolo ona zo pesa bino. Lelo soki mwa camarade na komi na boye, kozanga Jésus na kata vina ye. Mwana mwasi wana azana mak Sylvie, on a zo yebisonga yaya na yo. O yebi mwana mwasa na biente. Azana makambo belle. A téléphone a Jani to monite, bilamba Jani mususa monite, mais yo zana mobali randa. Pour obenga Jani. O tenga na benga ki Jani po nzamba linga ke sala mabongo mobali na kufa po akufa pa na yo. Ai bala kisoke modèle ya vie, modèle nege ya comportement non ndongo zali. Bako lo ba mobala zane ndumba mais mwasa bali ba ndumba e simba rati. Ya na ebite so batu bako contredire bako lo banoke mobali aza ndumba me mwasi ya ndumba esi bako ko tsemso mitakala ya mwasi na mobali mingi bako tala ka ya mobali parce que e atiraka ya mbala ok na ngokuna me ya mwasi e ko atire batu parce que eze loko moko batu baninga ba mona ya mobali bako tsango kate o comprendre le sens na lobi wana Bijou comment nani Bijou Meta la vie il faut autant kokota makamino sur tout pour la sentiment et bon mayo conseil je te donne apprendre ou à laisser kolinga kokota biloko te pona ba mona yo loba ki te oko fingisa d'abord comporte oko fingisa papa na yo oko fingisa yo moko oko bima fima lokola irresponsable soit disant nazo ka kotango za na ba relation za soki député soki pe ba nindi na yo ka pa ya batwana mais si vous êtes député nini okoko zala mwana argument moko boye terre à terre na moment où batu basa chaud yo yana makambo ndengo wana siko mbongo opo mwana camarade na yo wana nani Masabina Sylvie Meta po mwana camarade na yo Bijou Meta pardon Sylvie Bijou Meta po mwana camarade na yo azama yelete ya lobi ote ba pekisa kinga na kota yo kutum totali bembe koleka biso yo lala kina ozomona ndenga so kufa na ndenga za kobundela ni yo tali ebele na biso to tali ka mukulumo na la leki biso okokene pe kotala te okokene si ato la lobi nini babenga ka yo okene kotali bembe nini avant biso to ya ote na kenano château okosoma château rouge ni osali trouble mental osa traumatisé na ndenge ni yo mto kufeni mobali balubi ozo lamba kotsela batu biloko komo bomba basukali tina kata chambre ozomona eloko ako la prime mabele kosaka te Jani tanga makifa kufa kuna po akokisa mikano na ye onga na ye ngala préfecture mais yo mto okuma kunati po ya zote parce que eloko mwana oya liboso to swala masolo ya mibale il faut ofungola motema mobali yo sokanisa ba mbongo nyonso kaka ndenge zo yango ofungola te na bandiko mso ba yakotse o batsenga na ere te la brine Masabina po batso na ere yo moko pe il faut lingango nga muta ko tsanga na ere te na mona loko ke na so mona avantage ka na ozwa mbongo be inconvénient ngo ekesana nga ndengeni ozalaki na maki moyeba ikovandisa maki yango bien te omoni star mo o remarquer ce que mobala wa ki star akune millionnaire
oza veve ndenge oza wana te ote nga te oza na mai ya nzoto ya jani na nzoto eza ote banofana papa te amekaki Dubai yo bongo lala nati lokolela mida France mabe bando kota siko yo ngo yebisa biso ni bisu meta kokendaka vitesse teleki nanga kokendaka vitesse olobi okangisi na bato minoko bokanga minoko yo mtuvuma oza yo nde bazolo basoki po za nani omoni bisu lelo po bayeba yo oza bayeba yo oza bien bayeba famille na yo yo nde mutu bakoyeba pa ya famille na yo parce que bayeba kotalo ka somu tatala bi ah non la fille elle est bien éduquée non la fille ça se voit qu'elle est mal éduquée elle est terre à terre parce que yo dozo sa référence à famille na bino bakotala kotala yo kaka bakomo tala famille na on déjà psycho bakomo fingo makambo susu oyo obako mériter te parce que na comportement no kako affichaki na soko moni na communauté likambo isa baza partout wana ebele bakendaka te parce que bino boza muke wana neni 90% baza ebele 10% na bolobelo ata olobi eza n'impact te parce que eza lokola eloko moko ezaka bokenzo parce que majorité eza na 90%. Bijou tokende ka exemple soki ezalaki yaya no mobali la brine masabi na salebo olinga koleka ata bozaki ba camarade olinga koleka te olinga kolimbisa ite omoni eloko soko ezu mutu salango siko ke soki ezalaki ngai to yaya na nga elinga osala nga ndeni bana na bapère de tata bana na pe bapère de mama na ba père moi na ye ata ezalaki ne mal nécessaire bayaki kana posa na ye oso comprendre lelo soki to komito lo bake la brine ote nini on la brine préfecture mais yo to koma kuna na préfecture ba kite boyebobo ba papier comme et mona ni kuna bon siko so ngo kosani yo mto benga ki janyo so ngo kingo botelo ko bota na mi ba misu po mo bala ndimo eloko bongo e fisa la ka jani yo mona yo zana mobali na yo na ndako mobali musu azo ya kofinga mobali na yo oyo asala kapo lelo mobali wana ya po ya ko mono po ozaka ne loko te aboti so mwana bosali masolo po na ye lelo soko négliger azana il faut nani Sylvie Bilon bozo so la bien bijou meta po keni pa ba to ba pasteur to ba sango na ebité basukula parce que azana no butu ezo ningise mutu na moni pe longba moke kubuki na pemba comme le quoi nani ba maman ba sala masango na mwene bito pemba comme ya bongo kanyote ba salela ye bijo sungite osungeta mukete parce que na moni pe susu le baki ote nani wana na lo bangona après yango na zone ngana loba parce que na sens que okoma ki ote okanisa batumi noko na non bijou ezala tina te ezala vanité de bijou kozalaka sentimentaliste te na babuzoba omoni eloko soki oza sentimentaliste na eloko obanda kozalaka koeshue na makambo nyonso obanda koprogresse te parce que bato nyonso bazomona faute eloko wana yo zo apuye eloko wana nzambe akopambola yo te ya solo leki nanga na oyebisa yo e ona opeso apprendre ou à laisser luka bato nyonso solaki na bango senga pardon soko kolinga parce que eloko lobelaki nani mono nani comment on appelle ça Igor 2 minutes ya wana bisaka bino soko so ningo loba na télévision toni talaka ba mo okoloba koloba te po ba yoko lobi kolinga pe to za ba sentiment eloko muso etika la kalibela bijou meta. Tu as des preuves parce que déjà la vidéo n'est pas kangi. Si vous regardez, il y a un combat moto. Si vous avez un problème, parce que et l'autre c'est bimba bien et mati moto parce que yonde moto yoko bimsa moto si na manini parce que l'autre est bomba makite parce que yo so pour le bakite et linga ko salamate. La vie bolong la sentiment. To boy ta sa camarade donde bozalaki mais bo pisa na ba conseil.
Parce que eloko kanga na biso so basalaki ndeko na mobali masabi na Labrine soka salaki ndeko na yo elinga osala nde yene akata mite tuna bato asolisaka mpe na bino baleki na ye te soki yo olinga osala omoni eloko mosusu tala grandeur nango na pasi nango tomona kaka ao te Labrine abomi te mais abomi physiquement parce que yaya omoni ozo torturer mutu moralement na nini ezo mutu aza okende mais lelo sikoyo bakoloba otela non bino boza bato biso obimboko toza bata mawa boa lokuta lala lulala Pascaline Ponde félicitations namonaki mbwende ezalaka nzamba pambola yo yana Jenny Ponde na grâce à Ponde namonaki yango omoni eloko na lobi parce que eloko oyo nani eloko oyo sali yaya bijou qui bijou meta ezalaka te tande bato bakomofinga parce que oyaki eloko wana okokoya nango bo soko oyaki kaka na façon koloba ke non namoni tosaka nyoto toko kosunga bana ya Jani totala mpe situation moko tokotala situation mpe ya bana Jani oyo ya poto yaya olinga kosola kitoko il faut senga nzamba sala lo sagesse parce que eloko wana elingo ba asolene bijou mais ta solena est bien mais abani yo bani mbala moko ba kopesa na moment oyo ata mutu ngaza zoba to zobet ako ide nani Labrine masabina te na makambo ezo ninga na bu oyo tamboli monde mombe baza ko saka ye mabe baza ko lobele ma yaya yo ya ko appuyer ke no botsalela ye ne cagnotte ata yo moko boza bakarini tonde ata kutuki karine nango obike namoni be bino nyonso po bosunganaka te Labrine akufeli bandeko baza kosala bato bavideo kofinga parce que au moins orgueil et futaka aza mwana mwa boye mais eloko abongo eloko ezoboma su mwana bino Labrine masabi mwa kiboye te yaya likambo bongo ozalukwako te totika malamu na mabebo tika kaka tata bana nga to continuer non ozoko mingo mitsabo e futaka te yango na pe batumiso bazo yino pona bongo oleli mobali no te yum to safe mawa safe yum to safe parce que obanda ko lala nango songi nango oboye boye te mabele ko sakate Labrine masabi lelo to sukiwa lelo to sukiwa o wanga no mata muta ndimoza bilamba pe bazo zela kuna na kishasa na ebite soki pe oningo teka ngona prima ngondo yoka mutu ko yeba bijou meta na vie faut saka prudente leki nanga souté loko neta ko lekana ba TV ba nini ba YouTube ya tale loko ko loba ko linga ko lekana kanda te leka zala poser loba eloko eko sala moi batu moi ma bien ko linga te batu ba yina yo ne loko moko ozo mériter te parce que na moment où ato lobeli la prime ndengeni muta ko ndimo te parce que eloko déjà sali et puis si communauté déjà kanda makaba bazana na ni na kanda yo liso yoko ba seloko na basa elekani ba ko selekani na sens nini na momo soko bimisaki o te na lingi to sala bopo na bana nani bana ja yango na mayi parce que tozo luka bata mayile na mbokati parce que wana siko samba mutu fwe sala yo parce que kobima kobima nini te ko sala nini sacrifice te ya nani ya Gabriel ya nani René Gabriel te ko sala sacrifice ya Gabriel te parce que ya ba ko tourner que sika moko sacrifice Gabriel o parce so sala philosophie ko yebango Gabriel René Gabriel musu no benga Gabriel ye wana abanoko tu o mone loko sa o tourner no que sika moko sala ka sacrifice o so tourner que sika moko nyonso ozo loba na batu nyonso ebimi lokola doute méthodique ya René Descartes ebimi nyonso wana c'est 0-0 a douta ki na nyonso après ekondima omoni yango existence aye kaka mutalo baki makambe aye ko changer les René Descartes omoni biloko yango yango na mutu il faut sala siko ndeko zo loba wana oko ndana kondimela yo muta kondimela yo asalika lolenge ya groupe na bino
Fingaka. Yo mtoza na ba relation. Même si tu as des relations, des relations c'est pour toi, c'est pas pour nous. Regardez, yaya. Et là quoi ningana kisaka na una valeur. Batunde ba mono ba peso siko valeur ango. No ba kina saka ndebo. Ba découvrir ka yo ninga te ba yo découvrir te linga ba yeba. Oh, mais saka ni simple et futa ke pambolaka. Nani bisumeta. Et komi kiti sa na vie eleki nyonso. Peut-être que soit ngaba soba bien te asola bien leki sai. Oki mo asola yangwana kulinga noto kuninga kokutana na ba biloko moka buzoba ba yina ka oyina ko eloko moko so mona baki ezama be boningi suko bozo ngona ndenga bien. C'est ça. Okofinga kande kuna mobali. Ya mwana mobali ba finga ka ye. To mone bembe kuna mwasi moko ta memixa ekeye mibali kaka. Ya mobala tazani kikubuka ndenge ni azandi akutika laka mobala bafinga nokwa bana te makambo bato solo bakuna yo mona ki motsimu bapesa bana mibali ntuba banda yango wana mobala kotika la mobali ko sala te o sala dessus efutaka te mona mama bijumeta apprendre à laisser c'est à toi de voir ngala yebiso kaka keba ko mema vibongo te yana tina te. Merci. Oya koyoka yoka. Opa koboya. Soko mona lobi mabe. Limbisa. Sope na lobi malamu. Limbisa. C'est à toi de voir. Au revoir. Tekele bumba. Mboke zaya kupanza na sele Oscar.